Florent Kyodo Masamba aza na matanga akufeli molonga ninae tozala na kibomoto ngape na koya pe ndenge bino pe boye wana na bipeke bo sava na tumba Zaïre na makamwa lukuta parce que oh nyo soto ba makamwa na ke histoire Madebo yango ndem te saki choka mwana mwasi wana mwasi na salabo yo salaki batu bako sala ba émission batu bako bwaka ba publication oyo bandeko na biso musu ba romba lobaka ke matière selon bango bazongisi lisolo moni mwasi wana kufi parce que histoire à Madebo ndenge za eleka ndeko nanga congolais botano histoire à Madebo ndenge leka et puis na lelo otoza atabino moko wana nyoso tuka po ba chaîne etalama wana nyoso tuka po bozwa mbongo l'argent sale oyo bosalaka bosali ndeko akufeli olebo consoler na ndenge moko ya kibomoto mais bokoluka bosala ngoka bozongisi histoire Madebo moni choc wana ya Madebo ndenge lekaka omoni etikaka ye na nini bandeko nanga tozala na kibomoto na moni ba page belé ba publier bilo moya bon moi étant qu'un artiste comédien étant que ndeko ya Florent Masamba Kyodo, étant que ndeko ya Belvi Kandi, étant que ndeko ya Gingombe, étant que ya ba comédie presque tout na zalaka wana chaque fois na yebisaka batu. C'est pas bien. Florent Kyodo Masamba azolela molonga ninae. À perdre deux personnes à la fois. Donc bungisi batu mibale, s'il vous plaît. Ngana mitunaka bambongo ngope bona yebite soki bozali bobo koma kolakisa ngona ba vidéo bambongo ngo liaka na ba page bambongo ngo liaka na ba chaîne YouTube oui bandeko musu ba s'organiser nango yo zalaki etango choqué ti lelo banda ba pibia wana ti lelo bozongi sa faire Madebo bozongi siango c'est pas normal bandeko na biso ba congolais bozo sala soni ya communauté boye bo fingi batu awa bo fingi batu bo kitisi bo matisi après mbongo wana famille na okute zolila te mozo boko la gigolo mo bona poto oyaki koloba makama Florent Kyodo Masamba olobi yango o taxi azana kisi o taxi ke makama Madebo après suka ozwi mbongo obokoli gigolo no zakani na poto obokoli nyani Mario nous a rendu na Kishasa parce que na poto to benga lemsu gigolo na Kishasa to benga Mario azana nazo lela na olela leki na ngai mwana mama na nga kufi mais anima kokala ye na internet po asala vidéo apesa biso mes condoléances ya ko chola botala mutema mabe botala pena mutema mabe ata quelque soit to fingana to sala boy so zo makam oya salaki so ingana sala ngo ale bato boyaka ba conseiller ou pesa bato ba conseiller pambala tant bato musu ba sala makama mabe bino bolinga bango ba continuer biso nde koto bo peksa biso to tika bango ba continuer kana mabe. Merci beaucoup, Nabandeko tout bozolanda biso de partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Mobala Litutu Yamboumana Zolo, préfet de discipline Moukou Amoko de la presse, Koko Yawa Warrior, Papa Koulouta famille Libota. Merci beaucoup, Nabino tout bolanda biso à travers le monde sur votre chaîne Vision Plus Télévision. Napesi Mbote Makasi Namoto ya Yambo, la première dame ya chaîne Oyo. Bella Dinganga, la patronne, Mwasi ya Mwindu. Merci beaucoup, Bella Dinganga, maman. Yebiselanga maman pasteur Titi la source. Merci beaucoup. Nazalaka naye malgré ba vrai bazalaka lisusu te bana membre ya Vision Plus Télévision na ebité ceux qui bokenda wapi. Merci beaucoup et lelo toye kolobela na ko sala petite analyse
sur la mort, il y a femme Tomoisi Molongani, il y a acteur comédien Florent Massamba Kyodo, Oyo à perdre moi si nae et puis na moi na et ça vraiment pas si Colonna Bolingo a consolé mon thème yande kona biso, un artiste et comédien bourré du talent Oyo lelo a sepeli sakabino ti lelo a sepeli sabino à travers ba film ya banzonzing a koufeli moi si nae na moana et puis à part artiste et comédien aza réalisateur Oyo a réalisé vraiment na RTGA a travaillé à na régie finale donc il est au four et au moulin vraiment au moni oh biso le bareza premier degré qu'on fait la moisi et qu'on fait la moto penaza être cher pena panayo donc ça passe voilà. J'espère que la réalisation, beaucoup illustré la vidéo, bochango awa, na sengi réalisateur, bochango awa, bon mona nenge une petite vidéo, tout ça là qui parce que oui, bah tu belé bah déplorer, na matanga, bozo filmer bopo anini, tout ça na choité, tout ça kabamba bolate. Tout ça, tout ça, menuisier, tout ça, charpentier, nous sommes battus à Bilili, Bapandi Sango, artiste comédien, musicien. Donc, vie n'a plus exposé sur la place publique, c'est normal. Oui, j'espère que Bande Kwebele na poto, bozomi tuna, nengeni Nigeria, ok, na matanga na toke kozoba image te. Tozaka soki likambo kwei tokendaka kozoba image mais ezalaka à condition que ba pesa bino aval to ba pesa bino permission bozoba image wana. Alors tozaki autorisé mais quand même une petite vidéo oyo et outi ngamu tuna filmé et outi pe na nzela ya bande ko mususu ezaki je crois bien hôpital tant sangwane yendenge bozota la wana donc eza pasi mingi ndeko akufeli mais sauf que na ko sala analyse ndeko Florent Massamba Kyodo akufeli mwasi comme balobaka na internet des mois internet avant de rakimiate bazuzi ya nzela otokuta na bango na internet basala kama na ndenge na bango déjà batu bakomi kozongisa masolo akala bakomi kozongisa ba masolo ya ba mama debo bakomi koloba bele bele omoni lelo yo même famille ya mwasi ya Florent Kyodo Massamba bazana pasi ba perdre mwana na bango. Et néanmoins, Kyodo a perdu mwasi na ye. Alors, biso bazouzi yanzela, bakroni maman, bakroni papa, tout ça là quand même na kibo moto. Na komana na point liboso. Na point liboso, na moni batu bako sala ba émission, batu bako boaka ba publication, oyo bandeko na biso musu ba moment balobaka ke matière selon bango. Bazongi si li solomoni mwasi wana kufi parce que histoire à Madebo nengeza eleka ndeko nanga congolais botano histoire à Madebo nenge leka et puis na lelo otoza atabino moko wana nyoso tuka po ba chaîne etalama wana nyoso tuka po bozwa mbongo l'argent sale oyo bosalaka bosali ndeko akufeli olebo consoler na ndenge moko ya kibomoto mais bokoluka bosala ngoka bozongisa histoire ya Madebo omoni choc wana ya Madebo ndenge lekaka omoni etikaka ye na nini bandeko nanga tozala kibo na kibomoto namoni ba page ebele ba publier bilomo ya bon moi étant qu'un artiste et comédien étant que ndeko ya Florent Massamba Kyodo, étant que ndeko ya Belvi Kandi, étant que ndeko ya Gingombe, étant que ya ba comédien presque tout na zalaka wana chaque fois na bisaka batu. Soki likambu eza oyo bazo lobela mabe pour na artiste et comédien, natalaka oui, artiste et comédien akoki kozala mabe. Mais je dois d'abord protéger ndeko nanga ya tata moko maman moko ya bengami théâtre. Bande qu'on a biso bosa ba chaîne bosa ba page c'est pas bien au monde c'est pas bien ozomona donc lelo yo bozongi c'est histoire ya Madebo bozongi c'est ngo Madebo sala ki boye chef Suzakane s'il vous plaît bakatela ma musique wana Madebo kitaki et mataki donc c'est pas bien. Florent Kyodo Massamba azolela molonga ninae à perdre deux personnes à la fois. Donc, Bungisi Batoumi Balé, s'il vous plaît.
ngana mitunaka bambongo ngo pe bon nayebi te soki bozali bobo koma kolakisa ngo na ba vidéo bambongo ngo toliaka na ba page bambongo ngo toliaka na ba chaîne YouTube oui bande comme sou ba s'organiser nango ba tongela ngo mapango peut-être bazali mais est-ce que presque batu nyonso to balinga olobela batu mabe na internet na na mona te mutu ayala binanga talanda ko na etage yango na tongi na mbonga mafinga na finga ka batu ezala nango te ata ba bomba ka lokuta batongela yango te eza ba mbongo mo so otali bien e boko la kabasi mi balé e mu ba mbongo mo boye e suka na mona ba kapela eza ba mbongo mo boye na poto pe kuna e boko la mibali eza ba mbongo mo boye pesa ka pe mibali ba mbongo babala bango mais eza ba mbongo mo boye ba to na mibali pe ozo sala perte na mwasi moko bo ozo pesa mbongo na pe mbongo ya passe au fingi bat na YouTube après au pesi muntu au pesi mwasi moko boye o azo contacta na yote. Donc bandeko na biso Florent Kyodo Masamba aza na matanga akufeli molonga ni nae tozala na kibomoto ngape na koya pe ndenge bino pe boye wana na bipeke bo safa na tumba Zaïre na makamwa lukuta parce que oh nyo soto ba makamwa na ke histoire ma debo yango ndem te saki choka mwana mwasi wana mwana na salabo yo zalaki etango choqué ti lelo banda ba publier wana ti lelo bozongi sa faire ma debo bozongi siango. C'est pas normal bande on a biso ba congolais bozo sala soni ya communauté YouTube déjà ninga zawana a sous-titrera na anglais na français ni na ba lingala boy ba paya bazo tala artiste na momo boy comédien momo boy azaka na Congo akufeli moi si tala ninga bazo loba na ye bazongi sele ba vidéo ya madebo au moment où muninga ça n'a pas si s'il vous plaît muninga ça n'a pas si mais bino bozubandi ko zongi sa biloko wana siko wana nyoso to wana po ani lokola bozaka bazuzi ya nzela bokata makambu esila kate wana siko bokomi ko luka bola musa na démon na bino bola musa siko famille ya mwasi omonite kutu ndenge za wana atikala na choc bomona te pona likambu oyo c'est pas normal to luka to za la batu omoni ekomeli Florent Kyodo Masamba lilo na ko souhaiter comme la bateau nous surtout ba oloba mabe wana comme ça yo peso ko zala likamo bosaki mwasi na yo ba ya koloba noke eza vis-à-vis likamo saki mwasi no yango nde mo moni liwa nzambe soka lo bien récupérer mutu na ye mutu moko taza na force ya okanga ke nzambe nga na boyi okozwa papa na ngate okozwa mama na ngate mutu moko taza na force wana. Alors to tika ba bobar to tika ba crash moko bozanga mutu na ma clash moko bozanga mutu na makolo to tika biloba lobo ezanga mutu na makolo soko za oza artiste et comédien lia libaya sala na jouer po oza en actualité quoi ko diembela makamba batute soko za pe cronimama na poto kuna luka ba information luka ba masolo bio ko betela batu to tika lokuta na yena deuxième point zanini bande ko belé ba taxer Florent Kyodo Masamba omoni azo jouer ba film a dinana omoni dinana chaka na ba film ma danger omoni mikolo azo jouer makasi c'est que kaka ye mutu alekisi tala niveau c'est que kaka nengo lobi na vidéo wana nengo publier po bino mokanza ko pa kanga mutu bakanga mutuka na vidéo non même na page na yo officielle ya Facebook soko lobi mabe pona mutu a capturer wa kena on a parqué oh ça la poursuivi tu seras arrêté bakanga yo bakanga parce que ozolo ba lokuta ozo publier mutu na Facebook parce que bino bobula kaka ke kokangisa mutu ezaka ke alobaki na émission nini ba surtout alobaki na émission nini OK nous avons déjà tant comme on a Facebook on publie mutuana et ça outrage et ça diffamation il y a un moninga lobby désormais même ko banana on nga moko soko senti que na lobby likamo na tangi kombo na yo penza et les yo mais manga na parquet kangi sanga il faut batu bongo bakoma kokangama fali ameki yango kaka aw na bakuta meki akangisi Gauthier Seka batu nyo surtout fala tika ye azala niveau na yete amikitisi mais OK vrai nzelande yango na ko éduquer batu mboka oyo il faut bakanga ngakutu ponanga bakangi classe bafongoli prison
C'est ça, mboka opo etambola bien. Il faut mibe ko ezala, il faut ba mande ezala na fimbu, na prison. Parce que yo lo ba ke Florent Kyodo Massamba, Alexis Mwasi na ye, omonité, nenga salaka na RTG wana, omonité, nenga salaka, nenge azo tourner ba film a Dinana, azo tourner ba Nzonzing, azo sala boy. C'est que ba kisi na bango kaka wana. Pasteur moko ya utolo ba makamba Fali awa. Que Fali il est le meilleur. Nasuka na ngwa shita lobi o kisi kasi yo pe simba kisi. Siko yo mutozo taxé Florent Kyodo Massamba ki Alexis Mwasi na kisi. Kasi yo pe simba kisi le kisa oya yote. Ce que ça pète. Kasi yo pe simba kisi le kisa e oya yo. Bino sakanaka. Ya on a émituna na Congo. Bolongo ni nzambe na place ya kibonzambe na ye. Bokomo ochaka kisi. Omoni owezaka kisi. Omoni owezaka boy. C'est quoi ça dans ces pays? Donc nzambe do bino bokomo lobake. Omoni ata mutu abomi mutu. C'est que nzambe ndo a autorisé. Non, bon, mon até mutu muso a beli pena bobi wa kokufa. Mais to mutu muso a sala accident mo bobi o pena kokufa makufi pete. Nzambe. Totika kosa biloko to sala o. C'est pas bien si tout bino et puis soko tali batu baye na makambo na makasi pour le moment batu bazo dominer eza bana basi o baye ba koni mama na internet. Si tout mingi bino 34 ans au balate au la chaîne YouTube musala na yo kaka ko clashaka pa bato po boko la kaba mibali tant na zolo ba na zo ba tina poto parce que na ba ono somo na baloba na poto wana Marie-Laure je te sali au présenter mobile na ngala lingi bongo il faut bo présenter mibali na bino et puis ba bala na bino na bambongo ya malonga. Et non que boye bo fingi batu awa bo fingi batu bo kitisi bo matisi après mbongo wana famille na kote zoli la te mozobo ko la gigolo mo bona poto oyaki ko loba makama Florent Kyodo Massamba o lobi ngo o taxi azana kisi o taxi ke makama madebo après suka ozwi mbongo o bokoli gigolo no zakani na poto o bokoli nani Mario nous a rendu à Kinshasa parce que na poto to benga lem sou gigolo na Kinshasa to benga Mario poto a to za na moto ezopela. C'est pas normal to za la quand même batu to za quand même batu total pena ke muninga zo lela za na pasi ba biso ngana za na zo lela na lela leki na ngai mwana mama na nga kufi mais anima ko kala ye na internet po asa la vidéo apesa biso mes condoléances ya ko chola botala mutema mabe botala pena mutema mabe ata quelque soit to fingana to sala boy siko zo makam oya salaki so inga na sala yango ale bato boyaka ba conseiller o pesa bato ba conseiller pambala tant bato musu ba sala makam mabe bino bolinga bango ba continuer biso nde koto bo peksa biso to tika bango ba continuer kana mabe ba fingela biso ndeko na biso Christian perd son âme ba finga e baloba ke amelaka diamba mute bomisi ye amelaka ba whisky yebisanga sko yo muto fingela nga ndeko na nga wana yebisanga o contribuera combien poto kundai o monaka vandaka na morgue mikolele ya kokunda ye ko kaka to kundi ete ndenga moko lelo ndingo so bana Florent Kyodo Massamba ke Alexis Mwasi ke ba choc wana ya madebo bozongi sitala mutema mabe ya Congolais donc lisolo ya madebo ezongi lisusu donc awako les paroles s'envolent les vidéos restent awa mutakufa kate za ko piquer ba crise na ko sambo nani akotisanga na liboto oyo ya internet oyo soki na yebaka na ngana kota ngote oh là là soki na yebaka mena kande leki bana ba tableau ezokuya soki na yebaka menenga na kota na liboto te donc eza passe bande konanga s'il vous plaît tous à la bato et puis nga na koyebisa Florent Kyodo Massamba mutu asali vidéo na ba analyser biso tout na ba biso nyoso to mutu asali vidéo alobi na yo mabe papa silisa matanga kende na ye na parquet nga mikona komo pesa ka conseil bongo mikona komo pesa conseil bongo Florent Kyodo Massamba ndeko na yo azoyi biso erango tala ka ba vidéo puis nga pe naza aner na yo mutu alobi ka mabe na tindeli video po
toke na conteste bino boninga boloba soki makambo ya madebo lelo mte choka mwasi mwasa kufi ya bino nini soki ke azana ba kisi nende bozomona joka ba filme asala ka boy yango lelo az artiste alie mwasi ya bino nini bino bozali famille ya mwasi boye bisanga omoni makambo soto kotaka okoma na tribunal bokoma na parquet bakomo tuna okomo beta miso kwa nyawa lié savon okomi ko beta miso osoyeba makambo zo bate otali video no moko mituni oyo ngai suka koloba ke envoûtement kota papa to kota mama mutu esala ki oloba makambo wana donc Florent Kyodo Massamba pona ko chiter na lobi boye mutu nyonso to ko sala video a lobi mabe zwa video na ki na on a parquet ndenge na tindi passer Marcelo batu nyonso to bazo finga passer Marcelo bango baza mama amazonité bango bazali kin ba famille kin te sere mené ate bango bazali ni ba membre ya famille ya makambo ya batu nyonso to o passer Marcelo atangi ko banalité akanda o kititi na batu nyonso to bazo finga o kiko ya koloba ke passer Marcelo sali mabe mais un nom des insultes donc c'est ça et ça n'est mon Florent Kyodo Massamba Mikolo ngana yeka bongo Interpol de la presse je suis là na minute Interpol e kangi bato ba ko finga allez Florent Kyodo Massamba ndeko nanga okundi mama matangeleki ofundi après wana skolo kwa bango balingaka base Florent Kyodo Massamba kangisi kingandi asaki ninyo alobaki boye ekote ya babiso ba misuto kotika la oyo a bon attendeur sali yosko ko kolobalanga ke géri c'est que ba corrompre pas que Florent Kyodo Massamba a foutu mbongo nalobaka makambo yaka na mutuna nga nalobaka makambo yaka na mutuna nga monde na lobi yango et na mutuna nga na réfléchir na balusi le lem 7 fois avant na loba donc na bengani na yete et le ronga na ebika na souhaiter mes condoléances c'est fini a bengate pour ba que Jerry molobeli Kobetox kene ko lobelanga boye non na lobika ka bokeba bo nani makamba bote c'est interpeller bino le quoi bino bozo mona ngomba je le quoi bomona ngo théâtre interpeller bino outrage ko sala mutu outrage diffamation et ça infraction. Voilà, merci beaucoup Nabino tout bolanda biso na Vision Plus télévision ezalaki ngai wabino bato na botalangate boyebingate mopandisango Nabino Jerry Kobetox 207 de la presse babenga nga pe suko ko ba warrior babenga nga sous famille papa kuluta famille bota babenga nga lisu mukua moko de la presse babenga nga lisu sous préfet de discipline na yaka ko discipliner ba mal compris au bazar internet. Merci beaucoup na la patronne, la première dame ya chaîne au Bella Dinganga la patronne. Merci beaucoup na maman pasteur Titi la source na okezwa. Ma Titi la source na okezwa. En tout cas, merci beaucoup maman. Merci beaucoup na maman Annie Malonga depuis Montréal. Maman Annie Malonga depuis Montréal. Chef Souzakan continue na téléphone, libange bimara na poche. Maman Annie Malonga depuis Montréal. Maman na David Lombula. Maman na Davina Lombula, maman na Élisée Lombula. Merci beaucoup na Judith Mboyo mwana popi à Djobour, merci beaucoup. Merci beaucoup na Mabela t'appelles liste lisusu ya bana membre sika. Bana membre sika Niklet Douma yano azolela vraiment et puis merci beaucoup na sœur na biso mo ya pembe depuis kin toane na kina babinga ke mama Lova sœur na biso mo ya pembe pena donc c'est secrétaire privé personnel à Jerry Kobetox mama Lova donc mama Lova donc talaka pembe donc éclairage quoi et puis merci beaucoup na moi mikolo ba moi batu ba côté belé maman nanga moko alandaka nga kuna kota ba warrior mama Titi Francisco depuis Brésil mama Titi Francisco depuis Brésil na pesi ba mbote belé et puis na pesi mbote nzambe ser nanga moko ya famille bote fona bwaka e ve nanga drisha motomètre beba zibeba benga petit na yo chaque fois na lobaka likofi nanga na bomba na mukongo na kobimisa ve nanga benga ngai na bosanité. Maman Fifi Makuta déjà natanga qui est maman Fifi Makuta déjà natanga qui est princesse Tina depuis Londres na pesi bambote belé na pesi mbote lisusu na nani anga Yesu na pesi sumbote na maman Mamicho depuis Monaco
bambote na yo ebele, bambote na yo ebele. Esther depuis ba quelque part. Yo yebi ba kati. Esther depuis quelque part. Na mosika faux avion na peso bambote ebele. Donc na pesi sumbote ebele na nani. Ser na nga famille bota oyo Deborah Boule depuis Lubumbashi na ozelo na Kinshasa. Chroniqueuse Deborah Boule retour na faut zongela lisangu parce que ba yuma basé belé Deborah Boule Macintosh Bill Clinton na Bouakaye. Donc Deborah Boule zongela ba faire gros bébé de la presse Kandi na peso bambote belé. Caprice Bolingo bien Solola Caprice Bolingo bien. Santina la perle mutunanga to swana rapa pamba. Maître CD, Maître Junior Moukouna na un pays d'Ari, Batala pe Kotoyo. Voilà, Gigi Katema depuis Arabie Saoudite. J'étais sali. Gigi Katema depuis Arabie Saoudite. Wana vrai nanga. Wana pena yanga. Gigi Katema depuis Arabie Saoudite. Ser na biso yeyo. Ya famille Bota Karine Dongo na peso ba mbote belé là où tu es vraiment ba mbote belé. Mikolo na bakisi pena mikolo na bakisi. Voilà, merci beaucoup. Bon continuer à s'abonner à la chaîne Nabino Vision Plus Télévision. Brigitte Nani Ser nanga Brigitte Nani nabi ke restaurant les autres ba Damas à danger. Mais tini na sko ba Damas na ndenge ya emporter quoi depuis nord. Donc bambote belé bon s'abonner na Vision Plus Télévision. Merci beaucoup na chef Susakani assistant kinga lebre ki goma bambote na belé Nene Issa mwana papa. Donc bambote belé na bino tout. Bref, na sukisi Flora Kyo do masamba mutako meka alobi mabe parce que wana eza mort d'homme muta kufi bino boya koloba mabe o ya koloba ka bongo après matanga mema na parquet pour trop c'est trop. Merci beaucoup. T'écoutez dans la prochaine occasion. Bye bye.